Carrefour de Star TV. L'émission est mise tous la capé la Showtime avec Jessica Wassiko Carré, la reine mère qui gagne, l'actrice qui domine. Oh yeba yebi. Là je vois aussi la patronne, Mimi Alemba, la canadienne, mon canadienne. Autrement dit, maman sociale. Je vois aussi mon réalisateur, Dave Debra, Montréal. Pour qu'on ait jusqu'à la couleur à bouille. Dave Debra, Ndema Kambo. Nous avons plaisir et sengo. Et oui, c'est bien aussi, j'ai l'habitude de les années. Et vous avez déjà branché, dans mon français, ma tout en Australie, vous avez déjà branché, dans mon chardon qui boque dans le Bumbaji, je vais à ma casse à ma zembe. Vous avez déjà branché, si j'ai l'impression de les dire que non. Pourquoi on m'a bokilo balinga basi ya bana na bangote pourquoi balinga basi ya bana na bangote tozani invité na biso awa toyambiye ameka to meka pe ko solo mo mketo yeba pourquoi on m'a bokilo basaka mitema mabe tobite ke nyonso mais o toyebi ke bante basé be parfois mitema malamu toza awa toyoka ye to sola na ye toyeba. Vous avez invité la biso à Bino pour découvrir la malobanaye pour soigner. Bonjour maman Brenda Ombata. Bonjour Jessica. Comment Brenda, tu nous dis ça biso? Comment maman pour qu'il va s'arrêter dans la vie? Pour l'année avec basi à bana bana. Tu vois c'est ce moment qui faut les camarades. Et ça biso passe. Bah Jessica, pour bien on a Jessica pour le bien aussi j'ai oyo. Pour tout le monde maman pour qu'il y a ma bimita ma bébé basé belé. Tout le monde ils a pas. Ah merci Jessica voilà. Na pays phénomène ya on a compris na la motive vraiment. Maman Bokilo. Ba utam tout moi na yo a santé moi na batu. Net la phénomène na biso ya kindenge zalaka a santé moi na batu ba ekotika ipa na bino. Yo comme maltraité moi na batu. Au commune moi na batu. Au fait c'est la misala moi na baninga zona zemi. Beaucoup c'est temps ya repoter. Beaucoup c'est misala makasi sikoyo oza olingi mwana na yayo to oza na poso boma mwana baninga na comprendre penza phénomène yango na comprendre te ba mama oyini mwana batu pamba kaka boy problème te boswana te yo koza mama Bokilo yeko aza mwana batu ya muke mama Bokilo fozwa mwana ya mwasi ya mwana yo lokola mwana na yo oyo moko po boti mwana za koko wana wa bota wana aza koko na yo to mona pe ba mitusu bazali ba pe na bana na bango ya basi est-ce que bango makamba sala ka biso bana batu misusu ba kolinga na bana bango basi basala bango bongo ba kolinga ngote siko to yeba no Brenda Ombata tuza to yeba no izaka nini parce que naza mina ngamo boye abi singai abi Jessica abi na kenda na ndaku ya mabokilo na nga abi na na zemi abi po mabokilo mamba salanga na kokate abi na zima munene otinda nga na tuta pondu abi Jessica na ebiti azaki abi basala ngo po ibazalaka mi don basi ya bana bango ya butu osuki ndenge nini o bakosa mutama be makasi bo ebite kena tout se paye ici ba yo pa na bana basi siko osala mona muninga mabe pona nini yango ndi vraiment likambo Jessica nga monde la za na ezali solo kote na kobeta ya mutu mususu to ya kingani te nga moko nde na vandi awa na vivra yango na vie na ngai moko nde na fandi bo na vivra ngo nga mabokyo na ngasala nga bo aniokola nga na ba façon mo boyeke so na ebiso ke zaka na niveau na ngai nga na teka mai atekisanga mai na mutu nateka mai mpona ovande epa na bango naki na choix te na lingai mobali na nga azalaki kosala makambo souvent so mobali na nga ake mosala parceke nga mobali na ngai azakosala na butu soki ake mosala ntango ya otikala atikaleli ngai azalaki kosala yango souvent so mobali na nga aza te so mobali na nga ake mosala ya tikaleli nga po azalaki bajour mosusu akendaka mosala 12 heures soit que 12 heures on a posé un temps sur 22 heures mais soit que à partir de 17 heures 18 heures ou c'est quoi on zone adapte lobby na petit lobby na tongo to ngala tikali na sima ya na tikali lo mona ya ngai minyo abosa ni ke pa na bana basi
oyebi souffrance on a ovanda bona olela na tata komo mituna nga bina sala mama oyo nini est-ce que na vie mosusu nakutanaka na ye nazalaka neto nasalaka likambo moko boye oyo nga moko ti jusqu'à là nakoka kocomprendre yango te nakoma vraiment komituna baquestion mo boye ke non kaka naopesa na yo bota naosouffrir nakomomelisa mwana mabele nazoréfléchir kaka et kotombe mobali nanga voyager atiki ngai na mwana ya 2 semaines na maboko Jessica mobali bakimisa ye ononga na mokola mobali mama bamakimisi mwana ye naza mokolo na souffra na mwana 2 semaines mama bango so mwana bengi ti mama ke kotikela mwana biloko aoya na biloko donc babiloko mo bwa lokoti ne kai na lokoti na kaka ye babilo mo bwe kaka lokoti na ye ayeli mwana taka biso de yo yebi nde tozalaka donc ngai nde naza boye nakosala mwana nga babilo mo bwe basalite te nakomobundana abeta kaka mabe na ngai pa mobali nga kona bima te navandaka na ndako oyo akasi abengai mwana ye bamona ye kuta osalaki ndumba brenda azosala boye alekanaki na bon marché tomonaki boye tomonaki kote boye na bakingani mbala kobengoka bana nga bo balobeli na nga bo bolobaki to nasali nini babimisi na voir même mwana nga ke aza na sanga mama tika te Jessica ke mwana aza na sanga napesi mwana sanga mobali abenganga na butu opesi mwana nga sanga non nga napesi mwana sanga te mwana aza bonne santé et tout on a mwana pa mama ba mona ye nakena mwana wana na lata mwana wana siko mama ni salama yo olongaki pa mabopilo na yo ozongaki pa na bino to mbala voyager au moins souffrance eleki na simani yango odisite ko zonga no pa na bino tangu na kuna baki ngani pa bango tangu zeme komi ngai na komi na ba 8 mois ou 9 mois et demi parce que la bête la vie moi souffrance vu qu'elle est qui m'a cassé koko ya mama ya mama bokino na ngai ayaka opesa nga mbongo boye asilanga mbongo boye bite zonga pasi zonga baparent na yo zonga ebe nakosi onkanga bite mama naki basalaki kilo e na zonga pipana biso na yo botele pana biso nde kotina mobali na ngai na ngola aye koketi na ngola kuna ya nasala boye mwana o souffrance oh souffrance oh souffrance mbala ye ozonga atiki nga akutinga na mwana ya 5 mois mwana kokiti 5 mois aokende 6 mois aye kozonga nga mpe vu ke bolingo mobali nauti oboka mpe mwana aza na moke tobokola mwana naye kozonga esuku nepa na bango ekomaka problème nyonso ngai ekendaki ezongaki ngai kaka brenda asalaki azongaki likambo nasalaka mpe nayebaka te yango problème nini nazalaka ngo na mama ata na nini na bando explike mwana na ye mwana ocomprendre nga te na minute ana tovanda na ye na sodi na ye tosola tosala boye tozongisa boye tolongwa na pembe na mama sava tolongwa nakotali kelemba mo boye ekomaka bolonga pembe na mama boye bamikolo yango ekoki atomboki seke mama ndenge aza bongo mwana bon mwana nde aza bongo aza ayokaka trop mama na ye alobi parce mama na ye alobi te mwana eswaka te seke mama ne oyo mwana mpe so olandi mpe na kati okoti mpe ti na kati mwana kaloka mama ne akomisa mobali na akomisa mwana wana atanga mwana akoma mpe na baide wana nakoma deja kopense yango mama oyo akomisa mwana ye mobali nde ya butu to ndeni parce que je comprends pas na compris na bango te soki mwana mama na ya lobi moso mama na lobi akwesi eza yango atomati likolo kiti na se akochange te o mama na ya lobaki aosalaka yango so mama na ya akwesi likambo ezaka yango tika mama bokilo oyo nayebi te so babotaka bana bango ya mibali bakomisa bango mibali na bango ya butu kaya bakomisa bango mibali na bango ntina moi otala mabokilo donc mwana ye donc mwasi ya mwana ye aolinga ye tina intérêt nini yo osepela te ke mwasi donc mwana yo azwi mwasi aboti na ye yo kozwa mwana oyo ya mama oluka akoko te donc yo okomisa mwana wana ennemi na yo pourquoi
tandis que oza mpe na bana ya basi osala bango bongo kwani odo mpe toloba sujet makasi bamama bokilo mitema mabe yango eza kobotamaka nango obi ezalaka ndeki ndoki obi ezalaka nini bon tokende epai tozonga epai Brenda Mbata mabokilo tozalaka ateke na ngambu donc tozalaka contre te bamabokilo mabokilo koyinoka ateka mbaa moko oyo mwana ye apresente ke mwasi nanga ayinoka mbaa moko ozalaki comportement mabe avers ye te bondo osala nkomo boye esalaki ayinao makasi na motema bizani Jessica nayebi te mutu na mutu abotamaka autaka na famille na ye autaka na éducation na ye na famille na ye mais tant déjà naza mwasi ya mwana na yo tokomoni peut-être ke naza bacomportement mabe okovandisa ngai olobi na ngai keno te oza mwana mais ta mutu ngai nde na édikela bana ngai na édika bana ngai boye mais éducation oyo ngai nazomona yo oza nango peut-être ezosepelisa nga te comme ezosepelisa te comme oza mwana na ngai fo tambolaka boye fo lobaka boye fo zalaka boye fo salaka boye selon ngai soki peut-être nazalaki na comportement mabe parce que je sais pas mutu amonaka mabe na ye te mutu oso amonaka kaka nalobaki bien nazalaki nanga bien nalekaki na ngai nasali nangi lo mwa grave te mais soki ntango mosusu mabe ezali po partout bato bavandi mabe ezanga te mabe ezalaka kaka okovandisa mpe mwasi ya mwana yo otalisi ekeno te fozala boye fosala boye pourquoi pas yokobokola mwana na lokwa mwana yo ezalaka te na jour moko bovandisi mabokilo ospike pena te ayebisi mama nayebaka te nasala oyo nini omeki na otalisi ya mabe na ye papa ya comportement na ye envers yo donc osala ngo non te ezaka kena so ozwi mwa eloko mwa bozwi rapport opesi mpo mobali mo teke trop de rapport mobali mpa kolemba na ye mpe Jessica, de toute façon, moment wana, j'étais un peu immature. Tu vois un peu? Maintenant, on a commis les bulles, on a commis les gens qui viennent qui là, moi, là, mais moi, là, et à mon moment, ça tu n'arrives pas à lui avouer ou quoi que ce soit. Même rapport, et pas mon bal nangai, non, je sais pas, dans la fois, c'est que le rapport, j'étais là et en train de regarder, peut-être de pleurer, et tout. Mais souvent, sur le temps, tout ça, là, tout ça, la gang, elle qui n'a été pénalisée, qui n'a pas de pays, n'a pas biso. On a besoin, on a dit, ah, tes mamans, excusez-moi, peut-être un peu de la qui n'a pas de tant que ça, là, qui m'a bé, sur le bain, m'a bé, tout ça, et là, au moins, c'est plus ça que aussi, maman, excusez-moi, car. Ma lame. Toujours, on a fait une ambiance comme tu as famille, mais. Au moins, on a une injustice mon boye et zali. L'injustice paye à ma casse. Et tu as une injustice mon boye que non. Bon, c'est l'injustice mon yassé, nassé, na ya ado ou quoi que ce soit. Non, et l'injustice il y a clair en live parce que tout va au monde que non, les injustices. Je suis pas entrée dans la chambre comme ça ou dit que non, na lali un recours. Il y a un pongi, tu arranges la chambre, au du moins on continue la chambre pour la mais maman non la moussaïo, peut-être na 1h du matin au minuit. Faut que je me les crédits. On va aller on a consommer les crédits. Mais on m'a payé boyer, au coup de pour faire une banane. On t'a dit qu'on a choisi la salle même si tu as qui robe de nuit. Bon, 1h minuit. Oh la moussaïo. Oh la moussaïo. A tête qui s'en a maï. La kobanga. Mobile n'a pas expliqué moi quand moi Michael obi n'a dit Brian d'accord tu as sur la temps la biso to nga to ke na biso to ka to ke na biso na kimia to boya ba problème et tout makambo so maman wa ebisa yo sala kaka ko nzambo to nga to ke na biso na kubanga ngapi na bi akoma mobile nga loba na mabondo seke fona tsana nga nyoso oyo loba abengisa bato lemo bayaka wana lopango bazokangele ba mai bakangele asumi ba jiwa na ya ba canadien wana ba jus de plastique wana solution mon bébé là tu na ba glacé bakangele ba biloko ne bakena bana mai depuis bakenda na kendo te ka mai bakeli mai fanzi oh non ma dépassé des jambons épelés na lembi collier sabatu ana katanda oyo ko binisa so te bile bo fanzi na sala misala vu que natali ka baza maman na eko bimala lakini na kati ya chambre la route eko tosisa kosala lakini auto ni kabila bala ngana ya mwana ne bala
Bina fanda pembeni na yo kana lelo ni oyo ali. Boko lia tele lo skuna utobota wo sana keno lia tele. Ata mawati. Boko lia tele lo. Priscille, boza mama yana boke koteka. Brenda, boza mama yana boke koteka. On bengi ko mwana mwasi ya stratégie quoi. Abengi ko ya stratégie et lo mo bima lo kwa keno atindi biso mibale. Na pena raison na ngabi bon. Quand partir funa nzenga mai mbala ngaba nga sa nga nyonso na kanisa kanisa mai na nga na ke na koteka mai na stade. Franchement moi beaucoup na donc terme bien. Je koteka mai na stade. Surtout na ke na wele mutali biso ko kende. Retour na ngana zonga na kuti mwana kawa. On a vu pas. On a ika ah. Abi bon. C'est nga pena rapide na nga ida ke koteka, ibe oteka yi. Deuxième tour na na kota stade bato atali yango mo sio boende nini bato aboto nga ba mai ba zimbo on c'est ça li kaba bisimbo so cache la piscine. Notamment c'est à pembe encore ce mo so botisi. Ngai bisi bote biminio so siko elamu. Ba teinture ba nini ba bimi tout ça. Ba bisimbo ba piscine. Ai, yazo yifuso petit fumo ana vantika wala. On a dit bon. Et comme il se retourne, il y a Priscille. La Priscille, on a dit que bon, bon, il y a un mot. C'est la Priscille qui est la moyenne. Je ne sais pas le mot, on a fait le nom. Et là, il y a un petit qui s'en a mal. Bande qu'on a la catastrophe, banana, bakela, baïsa, maman, pour que les gens soient dans le quartier. Et il n'a pas de maman, tout le temps, Basili, qui retexte à moi, la vie, on m'a été. Mais il faut qu'on a marché, papa. La bonne idée. On va dans la salle quitter. On va dans la quête musala. Na tango nango, tango ayi na tango, na tikali pe kosola na pe eli tango na te. Lali na ngai na yo la mga ba 6 heures comme ça. Ba ek sanke la petite chana na mo kobila. Na yo kan soke mo na ko se na kena ndu pa pa iku. Ki soke mo ko. Ko itkalo pela masina. Makina kitu na boya ko ikisa. Na kepe na ndakupela isi mtu tele papa pete na expe mtu pete. Mais quand tu as téléphone, il va venir pour dire papa que tu as côté comme il lobby et tout tu as qui m'a dit stade. Les indit. La maman quand ça que kuna et pas na bango. Oh, o te ki si mona biso mai et puis bika maman pour tu peux ngala ko balala. Na bise pour bonjour, si kazali Marie Claire. Maman la va faire ça. C'est merci. Et puis c'est a tomboki ngala ngai te bien bisote. Qu'est-ce qu'on va aller pour yoka? Comment tu sais que moi on a moi ba tu mai. Oh non. Voilà tu sais que mai te brenda yemo comme ça tu mai. Non on a wanganya. Wanganya bisa skuma de. Ngamo mto. Ki mai yo to ta ba to sa bazala ki awa. Tuna ta bango ba ko yebisa yo ke yemo ko muntu ateki ma atende kuteka. Ndio magema biwa na umu na mapasi ukanyika kada osepeneka lokama hapo kilo. Elo sipeneka lokwa mama. Ngana na benga jamais o mama kingani no. Naza ko benga mama, nenda benga mama na ngani nenda benga baye. Mama. Mama na ngai mama. Nana problème na ite. Mais biti. Ngai naza ko mona. Errement qu'on a retrouvé dans mon normal mais errement sous douleur et les qui na bino. Eleki eloko eza kosala motu kofandisa nga mpe na ofanda kaka bolingo ya mobali viki naza kolinga mobali nanga mingi natalinga na bite nasanza me mwana nga liboso ya vie na obota bana nanga nyonso na mobali moko na papa moko donc du coup nakobota mwana te naboti na papa kuna boti na papa kuna boti na papa oyo te yango nazokokanga motema navanda kaka tobokola mwana le jour viendra bonheur ta mosusu ekosourire ya biso mais vu que elekanaki un jour quand aye sous boé mbali na o Brenda yo ke ça va on est on va pour tout na yo ke moi ça t'explique comment mai et tout maman bon matin na musika yo on a ngala oh maman ça continue ngala ke côté ka mai na boye na ngati ko offensive on a na yebisa ngala ki makamne so yo yebisa ngai na sali mina sana na sala ki nyoso oyo yo ba comme ba ngala te ka mai na ke ne ko te ka kaka mai so makuta nga basilika ki na yebisi mobali nanga na biso makuta nga basilika to bandeko nga basilika ki c'est normal ba na droit ya osilika tuma na kindonga na kidba na kite osala musala te na kite ke non la banote ke bino ba mai parce que nga na bonish te bino te oh non mais yo ese nga te pode ni ponga to binga na ile na tongo to lali olamuki na tongo bibina mo loke fa ke etsa nga nga biso ndeni ponga mwana mo ka te ba mo bat ba mone ngai be ba mo ba yo ke problème nga pe na biso mo te je sais pas
sikoyo na mobali yango après tokepa bino bolingo esilaki à partir ya makambo wana badebe koteki na famille entre famille na bino na famille mobali bokate mo relation ya bino entre bino mibale bamakelele mpe kote nango na famille ekoti oyebi ka nde ezalaka famille bakokoloba na bango mais soki yo moto olingi mobali yo moto olingi neti ngai mobali na nganga nalingaki ye même si bandeko nanga bakoloba na bango bakotomboka na bango naisi bango na bino nalingi ye mobali na ngai papa mwana ngai donc abwana ye te eyo tombe lisusu na yo koma sina se na mibale si na mibale wana bombata yo pe malgré souvent sozoki na mona liboso ya mibale oboti ye kaka seki bolingo ozalaki makasi sikoyo zemi yango ozwaki yango ntongo ozwaka mpa ya bino me ozonga soka mpa na bango non zemi bon façon nayebi te parce que nga zemi nanga nayaka oyeba ngo na 3 mois ntango zemi ekomi 3 mois nde na yo oyebake nanga na zemi nayeba ete nazalaki na ngai normal etu ntango na yo okoma na 3 mois nde na yo découvrir que non naza na zemi wana ecréa problème naesa mobali abiti zemi na ye te etu bandeko ne babi te nazokosela mwana bango zemi là vraiment je sais pas trop donc okota ntina baprofondeur ya wana te naza nzambe te mpona yeba so ezalaki na fin votement ou quoi que ce soit na yo zemi yo okoma 6 mois na yo osala fausse couche malgré boudon ça donc parce que na ba choc que bando yo ba souci wana na bo si pourtant okoki te donc raisonner mon père notre zaki na ye ni le koti minute kabola biso insulte lekaki insulte etala kaka na biya liboso na namonaki boye mibale bon nzambe asali kaka volonté na ye après wana nayoka bonanga na mobali me tokomai na biso kaka bongo après donc kanga pe motema nakanga vraiment motema na souffraki mpona okabwana ye vraiment kokabwana ye vraiment c'était dur pour moi mais naloba non décider pour nous trop c'est trop nakanga vraiment motema nakanga motema na bafaçon tout nzambe ayosalanga grâce okutana na mobali moko mobali wana mpe aza kosokipe nanga bien asokipe na mwana azoedenga azokonsole ngai te nayaki kobosana ye kua nayaki kobosana ye puis mais mwana ye abandi osunga mwana ye na mwa otinda bambongo atinda eloko te ya mwana taka eloko te ya chinini babouche ya lesheki atindaka eloko te ngamona bunda na mwana nganga moko donc comme mpenza batikala biso bana ye te tobundabunda kaka malembe mo bapeti comme afuma mike moko olesi mwana olatisi mwana otangisi mpe mwana na ekole o mpe bato batali keno te mwana moninga mpe mwana telemi mpe bato basentia mpe keno mwana so mwana azali mpa na bango oyo asala apres mpa bango wana mwana ye te souvent mwana akendaka aza papa na ye tina baza famille na ye ngai aza nanga mama mobokoli ya pamba likolo aza mwana mobali ata so nakangi ka epa na ngai akoyeba na ye kaka epa na bango kaka ntango akoma na 11 ans 12 ans 13 ans wana okaka akende epa na bango donc yango na mekesaki ere moko afandi awa epa na ngai ere moko akepa papa na bango pa bango mpenza basunga ye abala na ye avanda na ye asistabiliza mpe apena mwasi botobo non ça mwasi bongo te wana etali eza makambo brenda oyebisa biso toyeba conseil okopesa na bamama bokilo oyo basala bana basi na bango conseil okopesa bango mpo baza oyo baoyoka ngo bayebake non fo kochange mwa mokie mpo tokende tokola mpe to oyo olingi basala bana oyo te kosala ngo mwana moninga mpe te conseil okopesa bango conseil na okopesa bango bazwa biso ka lokwa bana mpo toapeka bana bango toza bana so peut-être mosusu comportement ya mwana wana ezosimba na yo te to mpe mwana azotambola mabe to mpe mwana azosala mabe oza mutu fo benga ye osoli na ye ke mwana ngai ozosala mabe neti mama na ngai Mireille Amba ombata
Maman wana vraiment na ebité te nzamba pambola esika zali. Maman wana vraiment te non 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 mona na mala maman mais wana te. Azoka mwana nyonso lokwa mwana na ye. Azovana na mwana nyonso lokwa mwana na ye. O azosala na bana enda azosala na bana nyonso oyo ofanda na bango. S'il y a un problème maman avant de sara mwana et en plus toza pe bana bino ya basi. Problème muso ekoza ke non osola ngona mobali na ngate me fona sola ngona yo mama yo poza na problème soko so direct na mwana ote moso na ngaita mususu mwasi na ye opesi nga pe conseil mama fanda balata ka boye ndako libala basala ka boye bozo kene malembe botika libo eza esuka teta musundo ka ozizemi ba sente oyo vanda awa après ozo ngone pas bien que bote esute faut to bisa ba conseil ke non to vanda et to za la bomoko vanda na mobali na obo bota na ye bana bo continuer vie na bino jusqu'à la fin. Dès que vous vendez dans mes balles, vous avez photo faire un peu de biso. Vous vous vendez dans mes balles, vous beaucoup là-bas, la bas la poli, comme ma grande garçon, ma grande fille. Ce qu'on vient de biso to beaucoup là-bas, na biso na papa ba na biso te pourquoi. Wana beaucoup besoin contribuer na gâcher ba vie na biso. To nanda kwa libala, moi c'est libala nanda kuna yo mabo kilo yo comme mocha mal à l'aise. Oza na poso yo ndoko ta remplacer moi c'est moi non na mbetu wana. Tu comprends ngo te mama bozo ka biso loka bana bino to kana ba problème na biso te boza ba mbanda na biso te toza bana o bino mo boboti les contrats ku tu bana bino bobota ba ba mikolo na biso ba oyo bana basi baza mikolo na biso toza bana na bino pe kakati. Merci beaucoup Brenda Ombata na conseil au pesi mama bokilo comment ni ba ko na basi ya bana bango parce que bango basi ki fo na bango ba bote ki bana bango. Nous biso pe fait tous appels na foyer na biso to sala na mibali na biso biso mto luke bango te bango ni bango ke biso bango ni mto batie ki biso bazemi asente moto donc toi qui na posta te ke na e comme bongo eza berère à vie so moi na asente mon normal so moi si moi na yo soigner le pas camarade linga ye sepela na ye et là monsieur ko zape bozo bo stala boto za ka bien Brenda Ombata na zungisi na loba na yo. Merci Jessica Wanga. Na pesi ba bonjour na ngai ba bonsoir na herbe rolande la biso na cheminot massa na pesi papi couch pote belé sika bozali esiko za na Suisse na biso to na tsoka mode confinement to va na tsoka na bandaku na pesi Jean-Marc Kabunda 520 giga mbote siko zali na lela bino ya trop ba gros bisous na bino partout bozali mama leki na ngai mama leki ya motema priske yenga lova moi ça pemedi le petit frère na ngai mbote petit frère propre Gilles de Mbata des camarades na ngai Mélodie Melochou Abel bébé trop de love pour toi na lela bino ya trop au Brenda Ombata la maman d'Enjig. Je vous salue tous, je vous aime beaucoup, merci. Merci beaucoup Brenda Ombata. Merci beaucoup de venir dans souka émission na biso maintenant ba oh tout bazaki branché une émission na bino bolela showtime. Là je vais directement la patrona mtasaka Jessica va bien Mimi Alemba mon Canada autrement dit maman sociale. Mon réalisateur que j'aime beaucoup, Dave Tebra, Montréal, Dave Tebra. Papi Dave Tebra ni makamusa nga Jessica wanga mna lobby. Na pesi mot na ba oya nga ina lebe no trop. Francis Matuidi en Australie, Chandra Kiboka, Person Sidawa. Na pesi no ba mbote place bozali bele. Mama Christine Boya, Mama Christine Bono na Liège na pesi ba mbote ya yo ya mwana. Bibish Mayamba de Barcelone. Mto osala Jessica wa cadeau ya bani biyo nde makambi bish Mayamba de Barcelone na pesi ba mbote. Na pesi ba ndeko na nga tout maman que j'aime beaucoup, ma bébé Sombo. Mon frère aussi Josué Khalifa grâce à Bissé quoi. Na pesi bino ba mbote, na pesi ba ndeko na nga tout o balinganga, na pesi ba tout balinganga mbote partout bozali. Na pesi mon père que j'aime beaucoup, papa Julien Ndele na Paris, na pesi ba mbote. Papa Jean-Marie Kabengele. Papa na pesi ba mbote, Jémi Mombata na pesi ba mbote place ozali. Na pesi ba ndeko na nga tout mbote, Peggy Sente na pesi ba mbote yo ngwana. Ba ndeko tout balinganga na pesi ba mbote quand